respect ezana nanga munanga ebi makambo ba non en général na ka ba général ngabi ngazala te ah na ka ba général zati no ka ba te nga ka ba général la zala généraliser ba mo so te nga pa na mta exception nga so ba généralisera yo na zala nga te nga to bi o ba général na zata te ba nga la j'ai idée le groupe de la presse congolaise allô dabi oui wana yetu donc il faut ba gémima ibe exception oui Car pour la mambalelo té. Déjà bah tu me suis bandé pour rêver bino. Ce pas que té, ce pas que non ignorance moko bolingé papa on ignorer ndekolo lelo pour lelo dans la position mon voilà ça dépend de toi. C'est ça. Mais nga lebi que to tende musika. Nga considération wana ya kala. Si lelo ça na ngokaka. Eza na ngokaka. Ce que ngomba fuwa ngo ça dépend de toi. Yo le bijou la reine. Bijou la reine. Oh ya na out. Kwa mwasa mbinga. Ya mwasa mbinga. Ya mbijiwana. Kwa munene. Kwa munene. Ya pembe. Mpembe makasi. Mulaili susu. Yango wana, ye wana. Kwa balaka. Kwa balaka periki. Ye wana. Yendo zolo. Yende na zolo be. Kwa sasa ba combat 30 ans de carrière. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Kilo mboka. Kilo penza. La comme sumu kala nani. Mikolo akomi na mpanzi ya ba S-Beat asenga pardon après akoma na mpanzi wana ti. Tu sais yala makambo susu botango otala ngo na mawa na passe na motema na posa kolela. Ndeni susu. La sala te. Ah, bozwaka pe temps ya oswala ya bozwaka temps ya ebisi ya babilo openo. Ngai leki na ye. Makambo onga na pekise yango kaka ya osala na TV. Bambu pekise la linga qui non a gardé valeur na ye a gardé dignité na ye le côté na moi na pasteur et qui na nzela ya moi na pasteur au moni qui te faut ça la ozala na yo naître tikala bongo tango tikala bongo ba moni que non yango ko sortir mais tikanga comme ni ba mpiaka il faut na leka na moi 50 de ça la moi 100 provision par rapport ya ba ye kota ko benga ba kombo benga so to benga asila soso yimta pesa so komba soso abuya ne makambo ya senga ne pardon atika na bino komba maskolo soso bo so lobe mwana ateye c'est quand senga soso mais pardon akumisaka mutu moko boye lelo yo akumisako clasher pour na ba 130 ma 150 alobi akendaki trop loin alobi ye nazalaki na famille libota banda kopesa ye mbongo mpo ya kofinga akosi yaya kosi ye moto alobi yango nde tozalaki biso tobandaka biso maboyelaka biso mais bien oyo tuna bino mpe bapesaka bino non ya bijou soko olobi yango ke banopesa mbongo mpo ya kofinga ya bijou okosi ta ndongo tala mwana asambela nzambe ya pasteur okosi nzambe ya mwana a frappé yo boni boyeko mama imagine propre donc molaka itazo longola ba 3 couches 5 couches na mona Marie Jeanne omoni la ravolala ba on est démaquillant voilà parce que n'est fête c'est ça alongoli ba crayon ba rouge à lèvres parce que n'est fête na talie pe na aneka ndemo nande azena fête nandenga nini ngana oraye ngabia mai ça va le mois 2 bilongi 3 bilongi ezalaka te bana ya mai pela aza à part rôle ki bo maman avec moi c'est vite pété otanda pété siko ya sikeli nini kama produit soit quand soit bien ba beti mon dia ya koma ka soit avec ka ba tampon mona ka yi be ba te be ba tampon mwana azofinga nga okomko fundaka ngai bakoma lobelaka ngai ondela azofinga abibino bomo lobi mabe ekingo elongo ba poil ibunga zekina ba soso ondela ba poil na lobile bongo na nit plasma plasma bi biso so Sénégal bien honte ya za raison ando silikela bino atala na yo peleki na ye ozolo ba mamba bongo so Sénégal so Sénégal bamba za king pela mulai place mama mabe place mama mabe voilà simbe ya c'est ça makwakala ndaza bongo aya nanga ya longtemps
bato so ba makwakala ndenga za bongo aojembela tota belvité bon on ça comme la combo na mboko ko na belvité. OK avant vous marambo ya voilà ça dani makwakala makwakala ça bazala la guerre ba 8 ans na ba coucher comme 14 guerre internet guerre matikiti yena j'ai comme 14 ça ba guerre moya somo internet et ça batalelo ba bien na ça ngo de pas Karine Koka hein à part Karine pour à part ba charge non be mokili ya lelo boyo to koma na sila na belle vie lelo boyo pe chroniquer mon pas bimi abandi na succès yo po yo bando diembelo banzo lobela yi no sate na salati na salon ti to baba ya na oti de ba komo diembe na ba ninga na ba comédien na moi je peux pas faire ça moi je peux pas faire ça na Karine de bongo Karine ko na benga ba communisme na benga mami te parce que la terre n'a pas d'injustice, mon boss n'a pas naïe. Denayaki. Et puis, des mots pour la monnaie qui mon côté mère. Denayaki paye. Donc, c'est ça. Mais comment la bayaya, ndeti, tu peux par exemple, yaya non jampi, aya bo aloba, comment ya paye la maman chérie, ma maman chérie, mais les leurs comment finir les sous. Et dans le coin la bras, il m'a bien la bras comme mot. On a publicité mais atteint kaka. Bah bien, oui, bima pour millions autour quoi maille au bois, tu bien on y va moisi. Moisi. Bah va moisi à théâtre. Eh. OK, na comprendre le mot boye to vanda na bien kazanga na plateau na ngalobi to bwana sa émission na yaya bando singa pe ya j'ai mis mande leki nanga ko tsanga ta belle vite attends comment bien ka bena tanga ikombo na OK bien ka oyo abi ya pe na ndo benga yo pe na j'ai mis mande ko nanga ko tsanga ta belle vite moi 15000 wane les 4 banu baba ndoki so tu confirmes mon gars moni na loba pe na il faut na zana j'ai moi plateau pour na confirmer confiance té na lobi na confirmer maman na té confirmer té ngai na za bato so loboko la nga droite et pesi gauche et baraté moni aboyi ne loboko ya droite et ba na maman na yeba da pesa qui déjà mais aboyi ne ya droite c'est 5L mais ça bien on a dans ma bébé tikanga pour parler on la lingala ngolo baté parce que tous ces gens là ba lo baté ngala ko recadrer yo na sukolo na savon na nikio na libanga na nikio na nyonso donc na longolo même na poso na ba yana opi ko choki bango ngala ko choki wato su ba SS su ba AS ba AS pas à la Sauter les boyes. Mais vous bouge le cou là. On peut calmer ça. Dans ma baie. Il peut que attends ma vidéo né. Ah? Kasi ti ya nani alobe aza vidéo né. Non. Ya tendresse ça bien ma vidéo né. Vidéo nan. La vidéo ya yati. Au pays vous m'tabimisa ina. On le bandingi ni abi ya soka ye ya obimisa. Ne bien ko. Oui bien. Il est até. Ni bitu ani na tudani na mamba Karine ba la Chine. Bien. Wapi ndeko na yo? Oh, na bien. Allo ba ilo kati. Ya ko moni ngado na bloka généralité. Ngalingi individu jemima ibele. Atanga de kombo na yo. Ngato benga gros bébé zangate. Jemima ibele. Est-ce comme dans la carte des lecteurs. Donc c'est ça. Kota ba général ozati. Kota ba général nate. Kota ba pété. Ya ba pété. Kota ba les autres posés. Nazati. Ngala ka jemima ibele. Okaka a défendre madame Belle. OK. Okaka daka mupanzi ya mère. Ngabo azape mupanzi ba communicateur. Ngabongo. OK. Mais ya ba les autres panzi sikoyo ya ba panzi sango ya mère. Ya ba communicateur. Siko les autres ngala zati. Parce que maloba nanga moko atala miso non ça semblant conscience nanga de kumisaka ye kala nezali mais lelo to monsko ya kumisaka madame na bata onga na olobela Karine ba chaîne na minene et na ba chroniqueur ba ya manga na ba avec coupage net ba mère ba chaîne ba mère rêvé ba solution chroniqueur na ya manga na émission parce que na coupage ba chaîne et ya ba chaîne généralement abi batu nyonso o ba lo ba mabe soki mama bango likambule loboy autant a Hollanda bango moko na moko. OK. Appela le pe que non des abongo mama bango des abongo atika ba bloko azu sala parce que ça peut dignité. Pour les cas bana ko manquer ya c'est que ya moko fungoli porte.
faut y aller ballon quand porte pour baler quoi respecter les respects la réciproque avant non qui non pas respecter maman bon on ba non ko respecter nan non ba tout sous ata bala ba leki à respecter bango parce que c'est réciproque. Est-ce que comment na yé ko est ngala garder to yebani pena bien boyebani bien to da ba ancien ba biza un problème te soki bon moi zo sala na yango parce que ngai pe déjà ba benga na ba nga mon partout zango pas na nyango ya no ya sina okité ya on a été ya tete allez alikana sundeni mwana moleki allez bongo allo bongo sabi dia ba benga na ba ngopi donc aibi ne pe da maman bongo apesi ne pe une bonne raison par rapport à mon partout comment ça be pour Nico puis c'est pas bonne raison non pour ni boeko je bien to lande la tia ngoto moni ya te aza nini aza impoli tata bimisa to sape bala ba ndeko na ye wana soni tata moni ke yo za mwana soni wa mwana libeli yo koma na déjà mutabagagi continue anjikomi wa ko beba pa me komi bosoto fa taka leka boke tem spé ko d'appel malaise hein pour y a pena akoma trop de malaise il y a malaise comme makasi il y a malaise et puis il y a un peu ce conseil moro bien bande ko tout ba répondre pour na tournage ba mona ko ka sauter maquillage ya balinga côté moko eta ko da mwana papa nanga ça m'a fait trop mal na makamune ba lobaki pona ngabite babi ya pena ki ya pena lobi ki makasi ya ko mutia ba filmer na chaîne te akiko nani yayati c'est bien afime mon côté mais lo ngala lingela ya nanga yango wana mais ki jali ndozo tikate bon eza ko kozwa ba 50 na pesa pe ka ba sa pe so action nge bela pesa ba ndeko boyena coupage Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce moment. C'est moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'herbe des casses l'artiste, je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision, place tout informa cabino à temps réel. Je prie pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne d'Elix, Joyce et MJK, Jessie Moulombo. Et pourquoi pas dire un grand merci à Esther Moussiana, Keren Ongala de mon cœur, Keren Ongala. Par le biso koza na posa ekotongi sa bilamba ya kitoko oyo vraiment ya ba taille na yo ndenge oko sepela kende epa ya Kevin Mangungu, MK modèle Kevin Mangungu, MK modèle mwasi ngani ya merveille Mosango bilamba ya kitoko ya soin taille boy. Voilà, je suis passé sur ce plateau, je suis avec le DG de GI Télévision. Elle s'appelle Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Ma maman de 5, elle, que je dis déjà, bonjour et bienvenue. Bonjour Exo. Non, qui m'a bango bois qui a la maison de couture sur le blamba. Ah. Nazui mbongo libanga te. Kevin Mangungu, ah. Teye azapena mutu privé. Bon appelle ça mbongo ya libanga na chaîne. Oui. Voilà donc
Bon, je vais tout Botalanga depuis Kinshasa, depuis partout. Voilà. J'ai une télévision, je suis là, j'ai Maïbélé. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Hein? Ça fait. Parce que la compagnie, pour l'instant, que l'on a un bandouya, c'est un bolobeza. C'est des athées, en tout cas, non, il y en a. Donc, nous, il y a un bolobeza. Un bolobeza, on a eu. De ce dans en tout cas, je ne viens pas. Voilà. Là, je salue mon cœur, mon amour, my heart. De là où tu me suis. Hein? Donc, en tout cas, je te dis un gros bisou de là où tu me suis. Namoni Mbouana, la grande H, Madame Sakina. En tout cas, mémé clé de moi-même. Bah oui, mémé clé. Mémé clé, la famille Ibota. En tout cas, Bambote na yo, Bambote na bin, surtout, il y a Martine Kilanda. Babona maman nanga, maman Martine Kilanda, il y a Pépé Kilanda. Ça dit, année de l'évaluation à Kablo Moko. En tout cas, tout ce engagement est bel. Il y a l'ingablo mingi. Na quatre na dimna ba dédicace. Par rapport à donc elle quoi on a considéré maintenant mon la flèche à retour. Donc flèche aller dans accompagner la flèche. Oh, ce flèche aller retour et te faut tika. C'est ça. Et batika. Et nga pena na zabo. Voilà, merci beaucoup et la qui était émission Nabiso et Bandi. Nous sommes avec Jemima Ibele. Jemima Ibele les lots au YouTube bandana nous directement en tout cas Bella Production. Les lots to confirmer Bella Production internationale parce que tout le monde a filmé Kotaka par-ci par-là et Tétamara partout mais tout le monde Bella Production et Kitty na Katia Brazzaville tout le monde ba panneau par-ci par-là au Kolobanini par rapport à Wana. Ouais, c'est bon, j'ai aimé par rapport à idée, initiative. Donc ils ont honneur ya mère. Ezara kino ko sala ki komba mère kota penza na bato peut-être bayoka kaye ba mona bayoka kika me ba mona kete tango le ka ba mona ka yo nde belle vue donc eza le coup ma mère donc ba initiative eza makasi po tondon mona ba panneau wana ka na Kinshasa na ba 6e anniversaire to mona botiele ba panneau na 7e anniversaire to mona panneau na Willery par-ci par-là mais lelo yo Bella Production panneau na Katia Brazzaville en plus na équipe EKI vraiment hein. Et ça libère tout ça pour l'honneur, le coup ma mère et Mata. C'est ça. Na ba communicateur après vous avez informé que en tout cas place wana que après Brazzaville les autres wapi. Bon ça ba pays au ba ciblé ba OK. Donc ça na nous masqué en tout cas ba pays au ba ciblé au ba kokindi. Au ba kokindi. Voilà. Ba kokindi ni susu. Ba to ba za sélectionner. Ah ba sélectionner bino ndambu. Au ba ke wana ba ke. Moi la penate. Beaucoup de gens parlent dans les réseaux sociaux, voilà. Ah, donc vous avez informé par rapport à l'équipe EKI, vous avez informé. Ils ont fait ça, à Brazzaville. Né ba communicateur ba KI, sombe né ba KI peut-être ils ont Angola, bino pendam bo sélectionné pe bino pe misusu bo KI par rapport wana pe bazongi par rapport à mission de service. Na ebinde ni ça le matin. Ba tout peine da toucher. Et pas triage. Touche mère. Et moi, et Batoune, sélectionne des nions ça. Voilà, merci beaucoup. Wana ezala qui maloba ya Jemima Ibele par rapport il y a ba panneau ndenge tozali komona Bella Production ba panneau par-ci par-là les loyo na Brazzaville Bella Production ba panneau Jemima Ibele tozana biso na yo boye tolali tolamuki to mona kaka boye ya na biso Bijou la reine aleki na TV o to mona ka Kilimanjaro ko dénigrer batu na kati ya théâtre ko dénigrer ndeko na ye par rapport à azalaki na ko loba mo wana te na mona ngo moi mystique par rapport à sortie médiatique na yo ko mona nini passe wana yo loba Bijou la reine wapi Bijou la reine wapi oh ya na out pa moi Sambinga ya moi Sambinga ya Bijiwana wa munene ya pembe makasi mulai lisusu yango wana ye wana wa balaka wa balaka pe Eric ye wana yendo zolo yende na zolo bela wa ça ba combat 30 ans de carrière Kilimanjaro kilo amboka kilo penza la comme sumu kala nani mikolo komi na mpandi ya ba S-Beat asenga pardon appelé comment ne mpandi wana ti tu sais il y a makambo susu botango otala ngona mawa na passe na mtema na posa kolela ndeni susu koyeba valeur
koyeba place oyoza. OK. Koyeba oyo sala na monde théâtre. Et puis ça va le coup moi. C'est ça. Makambe belé o ba basala lelo. Caroline Ikwa ya Caleb au sala ngote. Melina Mbombo ya Caleb au sala ngote. Ba Mimi Kabeya au sala ngote. Mais pourquoi Yaya? C'est la bassesse en fait. Hein? C'est la bassesse. Yaya c'est la bassesse. Voilà Yaya nanga. Mais a tomber trop bas. Oh sala makam o ngale kine na lobani ya salate. Ah, besoin rapide temps et au soir là Yaya, besoin de temps, il y a aussi Yaya babilo au péno. Ngai leki na ye. Makam o ngala peki se yango kaka ya osala TV. Ah. Le bambou peki se la linga qui non a garder valeur na ye. A garder dignité na ye. Le cause na moi na pasteur. Et que dans zela ya moi na pasteur au moni que te faut ça la ozala na yo naître. Tikala bongo. Ah. Tikala bongo. Tango tikala bongo ba moni que non yango ko sortir mais tika ngo komani ba mpiaka. Il faut na leka na le moi 50 ça la nga moi 100. Soit na futa ndaka futa bena na ndako na sa provision ben ah par rapport ya ba mbo wana. C'est la question. Ah OK, tout na yo. Non, je demande parce que elle c'est ma grande sœur. Ba blom sous sortir médiatique ni na comme on ka soni to na otalango. Ah. Non raté le côté lango te. Quoi le bibo ya bi madame Bevi atangi ti kombote mais ndenge tozomoni ya nda zokinde zo baza kingulu boyina boye. Ye kota ko benga ba kombo abenga so to benga asila soso yim tapesa so komba soso. Ah, abuya ne makambo aluya senga na pardon atika na bino. Komba maskolo a soso. Bo so lobe moi na ateye. C'est quand senga soso mais pardon. C'est que tout a mère dans là la coucher. Beaucoup na fuka mati. Ça abuya kana ye mabi moi na ateye en tout cas il faut que tika ba flash pour na fuka mara na ye. De la moina a petit sur. Parce que tant go ça la bon c'est moi na betelo maboko teke nom de Dieu. Te moi azotala. Aza fier. Azotala po ya. Te aza fier. Na église yango aye maman na yango akoti bandimba otala keno maman pasteur asala ote ko leka na mission ça va clash donc c'est moi ne wana aza fier na maman na ye ah oui mambo pozolo ba yaya osepelateur osilikela yo wana ya nanga ya na yo penza toyebani OK na comprendre siko ya yo zomona le kinda zoloba wana ya nanga toyebani tolo ba toyebani mais ndazo leka siko ba sorti médiatique et ça le mois de goût ezopesa nga pasi na mawa soko miyebi oyo zali soko yebi ke makambo na osala Nicole bakata otikolo sala ngote soki makambo nga na osala Karine pala osala ngote ka so yo linga mso diembele loko moboy so makambo nga na osala natengo sunanya ngo soko osala ngote pe to na tala ka bona classe pe na nga nani wana susu na ko chapela na position papa ba génération ngaba ya no pe musu ko sala ngote te na classe na bato pe na ya valeur bato pe ya OK classe na yo ya DD bato valeur zila Fanny Massoudi akutu leki asa ngote dina na pa ko sala ngote wana madame yaya ba okutu ba di dina na aye retard ya bato ebele mais aleki bato ebele dina na bakreseke parmi les 4 bakreseke parmi les 4 les 4 banane les 4 de ba mupesha ba mams pour me spesa ka kombo za kombo ba mams ba mère ba nani susu wa nani susu nadi c'est les 4 donc c'est qu'il y a pas contacter place on a té maman yana qu'est-ce qu'il y a toujours bien non comment la personne ndenge ni parce que bango nde bazaba ba mikala ya tous les 4 wana comment ne de mukala ya bango 4 il bon 4 sur ndenge ceux qui ba net na événement bango nde ba yepona bango olobi ndeni kuna inga na kende le na transport bango 4 ba ya bango te bango nde ba okindi OK na comprendre lo mo boye to vanda ina bien kazanga na plateau na nga lobi to bwana sa émission na ya banda osinga pe ya j'ai mis mande leki na nga kotanga ta belle vite atanga comme na bien ka na tanga ikombo na ote bien ka oyo abi ya pe na ndo benga yo pe na j'ai mis mande ko na nga kotanga ta belle vite moi 15000 wana les 4 banu baba ndoki
Ah, so tu confirmes mon gars moni na loba pena il faut na zana je m'appelle pour na confirmer confiance té na lobi na confirmer ma mona té confirmer té ngai na za bato so loboko la nga droite et pesi gauche et baraté ah moni aboyine loboko ya droite et ba na ma mwana e ba da pesa ki déjà mais aboyine ya droite ah papa na lobi bon ma papa maman no yo zo lobat na lobi ke nga na za ba genre bato ko so na pesi déjà na gauche droite na ngai e baté au pesa ki babola mo peut-être nga la sala ke pa bato amo ko yo moko beta nga na lobaté bien qu'on comprendre nani je m'ai moka lobi ke da pesa ki na gauche mais limite droite e ba par rapport à mambo ya celle-là ya oyo lobaki donc c'est ça donc il y a pendant na 4 ya trou ya cadran soné ba grand ndeto yebaka ya Kilimanjaro boyina ba ko mo to da grand makambo sa e mon internet o sala ngote kapona ba niveau na ngata nga niveau te na fait na plateau mutu mo be na kumisaka mutu mo be na sanzola ka mutu mo na pesa ka ba kombo ba loge peut-être si biso to ke ko ya me to ko be poani pour la combo ah mais c'est loge et pas merde bon sikoyo ben loge ba kombo tout oyo pesa pour la mère allez lelo boyo fandi obino yekutu epa ya mutu boy azalaka ngulu ozobimande lokola Tintin na TV te ah eloko lobi sikoyo ya osepela te ah olobi mabe yana yot na biso lo moko nga j'aimais bien la travailler na Karine. C'est ça. Moi, je suis Gémeil depuis 2013. Na YouTube. Nga na monde de la musique. Na yamba wera. Na yamba télé le monde tiki. Na yamba kakol. Nga. Na yamba miel de sang. Na yamba. Nga na interview à Kofi. Eh ben, on passe un message. Kofi ah gros bébé. On peut on peut droit d'auteur à combo la ngate. Donc c'est que grand na ba yebio. C'est là. Moi mélanger dans moi trop na groupe na maman internet. Nous sommes mélangés parce que nous sommes de côté na mélange. C'est ça. Ton dimango. Comprenez ton dimango. Moi j'ai mai belo. Na yo défendre Karine Mokonzi la baronne. Na créer na bi lokola héritier watana na be abloba ke non ah wana ba charge à Karine za ngata ngata mi benga ba charge. Batumsu ba do finga biso batumsu ba ndoko ko kumisa biso et ça la biso et ba charge kanga ndeto benga pe comme ba charge c'est moi na kati ya la Chine to moni la ba charge Karine ba charge na Kinshasa c'est moi ngam na pesa mo ba charge c'est que un grandeur c'est là na expliquer mais lelo boyenga la fin de la TV la kit na ngate ke non na lo balika moi Karine asa mabe asa malam non le batin poanine parce que il y a eu des émissions oh ngape na kumisa la baronne boy mami de la Chine boy na benga mami ya la Chine donc on va na sous va nous clasher sur non concert no ka Sony parce que maloba nanga moko atana miso non ça semblant conscience nanga de kumisaka ye kala nezali mais lelo to monsko ya kumisaka kumisaka madame na bata on nga na olobela Karine ba chaîne minene et na ba chroniqueur ba ya manga na ba avec coupage net ba mère ba chaîne ba mère éveillée ba solution chroniqueur na ya manga na émission parce que coupage ba chaîne et ya ba chaîne mais lelo boita mo na ya na yo azosala babi ba sortie médiatique ya bon yango na lobby te quelque part tango osala ngo soka zakala mobali c'est que mobali ngo azalaka na ye na force te parce que mobali a solo alinga te mwasi na ngelo ko ba kumutu donc akumisaka mutu moko boye lelo yo akomisi ko clasher pour na ba 1.30 ma 1.50 alobi akendaki trop loin alobi ye nazalaki na famille bota bana kopesa ye mbongo po ya kofinga akosi akosi yaya kosi ye mutu alobi yango nde tozalaki biso tobanda na biso maboyelaka biso mais bien oyo tuna bino mpe bapesaka bino non ya bijou soko olobi yango ke banopesa mbongo po ya kofinga ya bijou okosi ka ndongo ozala mwana asambela nzambe ya pasteur okosi nzambe ya mwana aofrape yo boni boye ko onoki mosika te madame Belvin ndenge aza bongo soki abike no apesa quelque chose par rapport à ça, promotion. À mon conseil promotion. Ce qui moi deux personnes, il y a eu côté la télé filmé. Azuma un franc et vindi et celle qui à cause de la veuve. Ce que moi qui a cabelo qui soit cabelo. Quelque chose qui pour ma finga.
akosi ozo démenti mambo yaya boye ngalinga bosolo ngalinga honnêteté ngalinga lokuta te. Moi je n'aime pas les mensonges. Quand ça porte le peuple batum c'était le quoi batum non ba camarade non mais babé bazam sous na problème madame yo siko le bité ngapela se pencher là bango ba mko ba bongo c'est yo tikala. C'est ça. Hein? Mukoba ngo ko sala réconciliation ngo bango ko tellement la mokili ba ko ba na liemo ba miyoka neli ko bébé ça ce que non ba miyoka nelaka. Bon suka bino ba mbolombola ngo bino lelo ya théâtre. Bolongo na scène. C'est ça. Et ça la rendingi nini. Mère nana apesa mutu mbonga fingete. Ngala kosa ati. Que yo finga. Yo zomo oyo pona ma finge daki. Jamais de la vie. Non côté te non défendre te pona l'intérêt. Jamais. Vous avez intérêt te. Dans l'intérêt. Au bandeka bosolo. Jamais. Mais preuve que to ka pe moura lobi aloba ke bezi atana ko peti na mutu mota pese mongo afinga. To ka pe malika loba. Ah mais on est comme des personnes pour tout le monde qui paye bouton. Le babi à propos moi bongo. Que ba pesa ramon bongo moi coupage et bimara par rapport à ma finga. Te baza ba honnête. Ya deka que non. Na théâtre ngo baza mo ba l'échec en fait. Baba na mo le Congo kala mais ba zuité ba na succès te ba na lokoté. Donc batalika ke to diembela ka bato déjà basi ba komi. Yango ba diembela. Ba onyo so baza bato tu bosa ki jalo lo ba collègue na bango ba théâtre. Bazuati. Bazuite na théâtre. Bazuite. Kilimanjaro. Po mutu azui. Kotanya ba kombote mutu azui on sa mambote. Ba ya no. Mutu moi un franc na ye. Osate ya. Boya no. Ba mo ko fefe na ba na mikie. Amoni moi Davina a fait feli. Amoni Aïda lek nanga kotika ya do lek nanga. A fait feli. Amoni moi Michou ngo ba benga bombo. Comment on va te parler? Oh a fait feli. Toi bi maman. Ba ya basi ba comme na reta. Tala moi kwa lek le kwa Aïda. Aye na sima la bino akomataka avion piu piu mukoni Aïda ofanda batani nga zakana Belgique yango alba ke onde na zaboe. Naza famille libota biso ni to batu ba famille to benga mwana liboso ya Belgique mta bibenga bongo te ye mono aleka bongo kalo ba ngani na mwana liboso ya Belgique ye moko abibenga bongo te nanti kwa ibi kaza artiste baba ya na ngabo zonga nde ba artiste eloko esa bongo boye kozanga Voilà, à parlant de Yaya na yo po to ebi Yaya na yo vraiment to zara pena ba Yaya na yo po ba Yaya na opena yo pino za ba Yaya na kati ya mondo po to moni su Yaya na ya tete ayaka awa bandi avant di penza bona Yaya na penza côté ya groupe moko avant dia lobi yepé déjà ba benga par rapport à mamba ba partout zoyo ba benga déjà bi winga pe déjà ba benga par rapport à mamba partout zoyo ko ba propos ya bongo nanga benga kasi ye bika na TV bongo bien ba partout zo bizana ngo problème te soki bombo azo sala na yango parce que ngai pe déjà ba benga na ba onga mo partout zango wana nyalbo ya no ya sina okite ya una ya tete ya tete alekani alekani sundeni wana moleki ale bongo alo bongo sabi de ba benga na ba onga pe la ba ebi ne pe da mama bongo apesi ne pe bombo raison par rapport à mon partout. Ah, comment ça veut pas Nico? Puis c'est pas une bonne raison. Ah non, pour Niboeko. Et comme il est exagéré, hein? En passant, j'ai félicité le président Caleb par rapport à PC merci na ba comédienne au babanda neti le bazane neti lelo. Na sina na mona qui fête bilamba tout ça et lamba na ngape na okina zo lamba na ngana tongi si magi na fête na zaki te pour la taper sur na sina. Il y a pas zalaki. Ngana tsekate batu bele bati la kitoko kuna bati mangaja bien ba de la terre mais biso bien to lande la ti ngo to moni ya te c'est impoli tata aza nini c'est impoli tata biso to sape bala ba de kona ye wana soni tata moni ke yo za mwana soni wa mwana libebe yo comment na déjà mutabagaki continue tata la bona c'est impoli Omoni ba ongalinga na soko ba YouTube te donc na ko ba omona ke na sali trop la mamba YouTube nga je mai be oyo mi se mo ka misanga na ipe crime
Ponga le bakebino tout boza wana boza bien boza faute ngala ka fo ngala mabe te oza pe mabe pour le mission ngala ka mabe ko kita na kiti ba condition la koma la ngo et permettre ngala soutenir la pena fo mutu me ka no fo mutu nga ah il le mission ponga ko choquer ba te bien internet te yepene choquer ah moi la libébi te moi la libébi obengela mangamuni ya azo ko polluer ça va polluer l'environnement là environnement wa ko beba pa mais comme bosoto faut ataka le cas bon que terme peut qu'on appelle malaise hein pour y a pena à comment trop de malaise il y a malaise comme makasi il y a malaise et puis il y a un peu ce conseil moro bien bande ko tout ba répondre pour na tournage ba mona ko ka sauter maquillage ah yaya balinga côté moko eta ko da mwana papa nanga ça m'a fait trop mal na makamune balobaki pona ngabite babi ya pe na ki ya pe ne longi ki makasi ya ko mutia ba filmer na chaîne te akiko nani yaya ah c'est bien filmer mon côté mais lo ngala lingela ya nanga yango wana mais ki jali ndozo tikate bon ils ont posé 50 na pesa pe ka ba sa petite action nge bela pesa ba ndeko boyena coupage ah il y a un cas de business OK na koto 50 so na zuta 4 so kwa 200 so na 200 tanga pe na obenga ba na film na ça moi 100 na komo finaka mo bote likasuti ah ya pesa na enveloppe ndeko la nini te ye bote likasu ka non ba tutu bakenda kuno ba yebsanga ba apesa ka bote likasu bote ka likasu ah ba ya na opinza oyo bon tout les cannabis ou quelque pour par rapport à bayaya ou yo pena bayaya belé na internet pour ya non pe mususu le pena to aka mamba bayaya ya non pe mususu ya gabia wa zo yinda par rapport à mamba tenga ba mamba ya gabi tenga za mamba makwakala no mamba makwakala abana kuta mamba ya gabi mamba ya gabi ndino funwa makasi mais tout le monde a sous makwakala par rapport à nini ya tout qui n'aura maman makwakala par rapport à maman yé ba sortie médiatique ya makwakala ils ont choqué batmisous mais koto ya yé na des mères ils ont nini place wana pour expliquer ban bato bazolanda biso déjà je salue ya ni makwakala makwax wana ya nanga ah OK c'est bon tout OK makwakala yebanga na internet na kuna mama Belvite bilo mona ngo ndenga ya niveau na bino ko sangala nga mama vous avez sangisa biso ah c'est ça makwakala ndaza bongo aya nanga ya longtemps bato so bo makwakala ndenga za bongo awdembela tweta Belvite bon on ça comme la combo na mboko ko na Belvite OK avant ko marambo ya voilà ça dani makwakala ça bazala la guerre ba 8 ans na ba coucher comme tox guerre internet guerre matikiti yena j'ai comme tox ça ba guerre moya somo internet et c'est batalelo ba bien te ba bien on est abiso ta kala comprenez bato te ban lelo te pour comme madame Belvite te ban longtemps na télé ba sortie médiatique na ye lokola alobi makamu moko boy oyo ngambu wana mususu bakoki kodeforme yango bakoki kodeforme yango sans ke ye moko ayeba makambo nini oyo alobi makambo nini place wana oza ntango ye amoni ke aye neti alobi aatake demeure mais oyo makambo moko boye oyo ke ezokoengage na personnalité ya madame na kati quand tu dis que même si oyelinga bavideo ya baplastique ya baboye o bonde makebozaki mwasi na boye ngala kolinga kaka wana zo lingolo bani olinga siko keno bangulu bavandela siko mato bakeno monde ngalo bongo seke demain boye non OK non mais moi je n'ai pas encore vu l'émission OK demain à sala dit que non ngande na zabo na Belvite bi yo monyam te non na moni ngote omoni miso bongo na moni ngote bongo siko ba live nani azo sala bon bongo siko azo banika bien bongo siko pour ba famille bote pe azo benga il faut mutu aloba pour place motenga la moni miso à demain ado sala ado attaquer ta famille bote ya ba comédien
Ah, mais bon, bien attaqué, il y a Géry. Il bien attaqué, il y a des comédiens, est-ce que le comédien ou à côté SB? Ah, mais il y a le bac qui a quand il live, il papa, tout ça le maillé. Et tout on a autant analysé. Est-ce que Azam Molobé, est-ce que Molobé Lango, est-ce que Molobé la Malobango bien, il y a pas comédien ou il y a SB? Abi il y a ça prêt à aucun même kuna. Il y a ça prêt, ça va bien balongo li bango nyonso, ba toi finga ka. Exact, déjà il y a impossibilité moko la kati. OK. Aselika maele. Ah. Mais les lobos ceux qui payent. Moi je vais pas non na engager guerre moko boité na demeure si et seulement si ba pour mon mère ngala na coach wana te non ça monter. Tant que yemo pas déclarer na nté boye que na za sous famille boté. Te ata personne qui peut déclarer. Ah. Et tal ngate. Parce que ngala yeko défendre madame Belfi na côté de mère na madame. C'est ça. Écoutez, la seule, moi, si on a la couta, c'est demeure. Oh, elle a défendu Madame Belfi. Écoutez, demeure. Rapprochez pas en plus. Ouais, écoutez, demeure. Oh, il y a mon roi, le bac. Donc, elle dit, c'est entre la mère. Ceux qui bako bébis, bako bombisa. Ceux qui bako panzana, ceux qui bako béba. Et tel bango mbalé. Tant que le respect est ça nanga munanga. Et puis, en général, en général, ah, non, comme général, vous êtes non, généraliser, t'es exception. D'accord, généraliser, la giga. Parlons le mot ngala ko leli so mote mesu ngala leli se mwasi ya ba to ba fifi si aloba ka internet ngala ba Karine comme à niveau que chroniqueuse mo peut to anye le mamba belle vue mais mo konda ka belle a la liste ta tela to kansa a tela kombo la ngala carte pour ba kansa nga c'est ko shuka ka ngala ba be na tikande parce que temps on a reçu ma beauté na koli makasi c'est ça. Oh, nga mukobe na okile ba 50 ans. Na koli. Ah, mambo ba ajezo le bela batu. Kindiga pa na koli makasi là quand je vois de tels trucs, je me dis te o eza niveau na ngati. Comme niveau kala tango wana. Niveau bala mikiba osakana nanu yaya. Mettons ba lo par rapport à batu ni ba en généralité. La générale na zalate. Nga faut pas la génie maïbé. Net yo gémima, oh, tu m'as pointé du doigt. Elle continue ngiri allô. Dabi oui, wana yetu. Na raba tonga batango. Ayele pena gémo. Na raba général. Na rango pena batango pena ya ba pété. Témoin na za ba pété. Po to yeba na kata internet, to yeba maman madame Bevite. To yeba na kala. Avant maman madame Beveya. Bo ba mususu ba lo ba ke oyo intel na yeba epa na yeba epona nani intel. Ngala ba yebi aneni lelo be to yeba na ba to sangande maman madame Bevite to sangani susu. Bo ba luka na poto sika moko to sangani susu ngo to défendre mutu moko mère. Mais toi aussi, nous avons musique, donc on a m'emballé l'autre. Déjà, par exemple, ce pas que non ignorance, on ignorer des conos, les lots pour les lots dans la position, voilà, ça dépend de toi. C'est ça. Mais on a vu que tu as autant de musique, ma considération, on est à Kala. Si les lots sont dans mon caca. Ce qui est mon bafoua, ça dépend de toi. Mais le respect, la considération. Et il y a un dit que non, on demain pas Madame Bellevue. Donc s'il y a quelque chose entre eux, on a côté la ngoté. À moins qu'il y ait na TV. Et à moins qu'il y ait na TV le pénal gémiment na oh, il te quoi engagé. Pourquoi il a dit ça? J'ai fait quoi? La fin de la conscience, c'est comme tu m'as dit là comme on analyser. J'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Pourquoi c'était mon nom? OK, ce moment là même au qu'il est moins que dans la raison. C'est ça. On m'a pas cité. On va pointer du doigt. Ce qu'on m'a quoi?
Ndinga ko attaquer, peut-être na compréhension na à comprendre déjà que msusu pona ye ndeko aolinga msusu déjà a lukandeni a longwa. C'est ça comprendre. Ay ko attaquer. Peut-être il y a déjà responsable, baza mayele, bakendaka ba poto ngalo na ketenga na zano na Kishasa. Bakendaka ba poto basaka makambo na bango. Bon dia ba komana niveau mo likolo. Donc balamba balia. Balamba balia yo kokota. Te na kota te. Mais ma quoi que ça ya na yo. Eh ma quoi que si ya na nga. So ya zo mona mabe ya lo. Te wana ya na ngai. Wana ya na ngai na ebe misimo na sala kala yani abenga funda ngai afuna papa le passa benga tala jemima ngabia ngamotana comme tala sinabia o eza sube étape na ngatela koli makasi ça c'est depuis longtemps par rapport à mamboando ça kala lelo boy tena kosa la mutu ça susté moi même nga leo na ba na sa petit clash non ça bordi non kosa on so ça tie na mona peine na koli non que 50 ans na koli ah mambo âge oyo tout le bela mambo âge o ya ye awa alobi par rapport à mambo ya nani ya ndeko na biso oyo nani Marie-Jeanne Bololé ou tout ça l'émission awa par rapport à mambo âge oyo ngo beaucoup ma kota 50 ans Marie-Jeanne Bololé alobi par rapport à âge 50 ans kala mingi te mo nteke yo pozo yo miko zo mikoli sa so pozo matisa so pozo kitsa mais ya gabi ya awa alobi ke azokosa voilà ya gabi pe ya na yuti abi na ngakosa abi Marie-Jeanne zokosa par rapport à âge ça âge wana balakisa ba carte d'électeur ah balakisa ba carte d'électeur te balakisa na ebité so ba solo la place wana Marie-Jeanne obeza ina 45 ans ya tomoki ya maya na 45 ans ah ou confirmer ngo buya gabisko ya silike ya maya na 45 ans pena ya maya za ndaza to pete comment nda jouer la maman bonté aza pete moko mais yango ya boyi na eba ah non jeune ah non fraîcheur yango boyi ba produit ya boyi ne ba ya ba produit on faut otika ngo ya luka mafuta mo bien o elingi o fandi na donc côté on ba produit za moi bien té par rapport au tiango donc soza mwindu tika na mwindu bon super rose aller pe ba mwindu amona comme chocolat eza choix moto en tout cas côté la ndinga za bongo eza choix moto que ça n'est pas ce qu'il y a jamais ya pâte yo beti Nous akomona kotela na ye aluka mafuta mo ya bien cher etika moi chocolat mo ba bien afandi na mais mususu siko amoni kete mususu mafuta cher ezala mambo rebelle aluka ba bloba moins cher mais ça on se mélange azu ya 2500 ya 1500 ba nini soko bete tu pâte eza ba nini mo kote mususu na clobétazole mususu na ba bo esangani soko lingi to mo ya mo ba dégâts et comme les conséquences sont réelles. Ah, yango to mona msusu ya pe avant ba bongisa na ba mpona ya te na expliquer ba ta chou. Ah OK. Par rapport à Marie-Jeanne Daboya na yango. Pona ya te. Pona ya te. Marie-Jeanne pa ko. Ngala kina fête ya nene. Kutivia nene. Ngala na chema bia ya Marie-Jeanne. Aza propre. Ah. Mama Marie-Jeanne propre. Donc mona ka itazo longo là ba 3 couches, 5 couches. Na mona Marie-Jeanne. Au moment de la ravolale, on est démaquillant. Voilà. Parce qu'il est fait. C'est ça. À l'ongo, il y a crayon, rouge à lèvres, parce qu'il est fait. Nathalie, peut-être. Ah, mon ande a une fête, n'andé ni bien oraillé. Gabia Maïs, ça va. Le mois 2 bilongi, 3 bilongi, ça l'a raté. Hein, à part la qui maman, à peine moi, c'est puis pété. Quand tu as pété. Si quoi, il y a si Kélinine. Quand ma produit soit quand même soit bien ma bêtise moi il y a comment ka soit avec ka ba tampon mon ka yi oh ben ba pe ba tampon to to cha ka yete mais so kama ba tampon amunyo ko eza yi amona bo visa mutali boso ka ye ya msupe kuna soko le kama ba kingo bendana amuna kwa yi oh pe gloria olandi pe kingo le pesa ki bongo avec des potos dans comme na poto kingo ezongi normal et ça dépend ça dépend non ka ça
Kingo bébé. Elle quoi so bato lobi kamobo. Est-ce que non aveugle. Bote mo ko mona ngate so ngana ndeni. So pété. Bote bibi bato ba lunette na internet tu kangai. Et so no. Mais moi so be ono mutu mo be kingo elemba. O ba finginga ala to. Jusqu'au au late kingo ngonde comme ya yo. Comme ça on dit comme si faiblesse non. T'es comme ça mon point fort. Ah. So le ka ko bete mo kara. Alendi. Alendi o bi te ongate. Ate ça passe mais yo yete. Mais yo babi o di kingo. Mwana azofinga nga okomko funda ka ngai. Baka baka lobela ka ngai. Ondela azofinga o. Babi bino bomo lobi mabe kingo elongo ba poil. Ah! Ibo avec le soso. Mwana ba poil. Ah! Na lobile bongo. Na nit plasma. Ya. Plasma bi abi so soit Sénégal. Ah, diable. Ah. Mais on y a ça raison de siliki la bino. Attends, on a eu pelé qui n'est autour de mon bongo. So soit Sénégal. So Sénégal pas de king pela moulai. Place maman ma bé. Ah. Il place maman ma bé. Voilà simbe ya. Ya ko moni nga dolinga bloka généralité. Ah. Nga lingi individu Jemima Ibele. Atanga de combo na yo. Nga to benga gros bébé zanga te. Jemima Ibele. Oh, est-ce comme dans la carte des lecteurs. Donc c'est ça. Côté va général aux athées. Côté va général nati. Côté va péter. Il va péter. Nga la ka Jemima Ibele. Au kaka a défendre madame Belle. OK. Au kaka daka mupanzi ya mère. Nga OK. Nga la Jemima Ibele. Ba communicateur bozala rappeler moi. Nga ngola eki famille bota, votre benga pardon. Il faut mettre qui songi. Oui benga la monde famille bota ndeza mélange ya ba chinois hein. Kari ba chinois beli ba kota na famille bota. Po ba kamnanga iswa ba makasi. Oui, c'est ba lingo makasi. Oui. OK. Si ba 2h du matin. Ba benga benga. Qu'est-ce qui peut pas pour vous? Parce que elle a son père. Donc on appelle appelle à bosser côté à Cobetox. Il n'est père à tout. Mais pourquoi à cette heure on a besoin? Oh là là, papa, je sais pas. Oh, donc ça y oppose nous à la rapide moi si amutu hein. Hein? Vous avez moi si amutu. OK. Oh ba contrôle à caillou. Je suis la femme de quelqu'un. Ah, OK. Père. La femme du patron. Ah, OK. La femme du patron, la femme de quelqu'un. On a comprendre aussi. Voilà. Nous continuons na yo. Oh, le bien comme benga na iner. Jamais na ko yambati. Bien ko beti. Na lali kaka beto 2 heures bapele comme la vie jamais o ikamba silencieux faut que la maman ngo na tongo so que lelo nyele kan na moka na tongo kaka bu akangi connexion na tongo sikoyo tete nga il me rebelle ba père bondini ah OK c'est bon n'est-ce pas bonjour hein pas mona ke comment ba personne ya de la scène chevauchement et bapelle. C'est-à-dire, oh, soit là, tout sera Tondu ngabinza mele eloko ni. Jemima, il a problème nini Jemima. Yango ba considérer ko tenga nini yango. Yo, ba yebike so na balance to tekamba. Ba tebe to tekamba mutu ya mokoti. Oh, to yebani na monde ba théâtre oyo, na monde ba communication ba comité, ba communicateur te ba chronique. To yebani na monde YouTube to yebani nous konono. C'est-à-dire que boyebinga ngape na yebi. On connaît la capacité de chaque personne. Depuis que Maëla Mouto est soukeli awa. Net na Mouto be akobenga pe la papa. Depuis que Mouto akobenga pe in papa. To yebani. Depuis que on peut dire que non anticonstitutionnel akolo bango sans erreur. On peut sans erreur. To yebani. Nous pas kokate. Akokangama anticonstitutionnel accéléré. Donc pour nous sommes anticonstitutionnellement akokipete. Akokate anticonstitutionnellement akokate. Toyibani. Malgré toi le bané na TV. Malgré toi bois qui n'est pas batunyo so les autres mabinga. Yoki nanga côté na ndeni, nga côté na te. Nga no expliquer dit to dans kata monde internet. Ah, nous expliquer monde internet. Ah, d'accord. Voilà. Oyo azaka maele, o azomo maele, o aza pena paswa, mais o pena pena zoba. OK. Donc boye bani pe longa na longa na tout ce que wana. O pena ndinga zoba boye, aika mwa lisanga kaka pepe saka ma force, mais pena apena zoba. Et longa no tout neza boye. Ba msubi ba yeba ndinga na zoloba boye. Peut-être nga na oloba. Na yebi ke ndina zoloba, na yebi ke il y a moi si mo bo Jemima Ibele alekinga.
Nela lo baraboy alekinga. Comme ma conscience. Bat misus ba na conscience wana. Naza ba photocopie belé nga, ba to ba photocopie na nga. Elle quoi yo na annonce na yo. Nga salaka, on s'inspira na nga. Ah d'accord, c'est bon. Peut-être ba la pause ça na kamna ça c'est Jemima. Oui, c'est ça. Parce que moi qui folle Hélène Kalema na zwa. Et moi la comme le quoi moi folle. OK. Moi mutu moi le quoi moi Karim Mokonzi. Et côté mais il était pas là qui côté ma côté ba Henriette Kanjinga la grande âge. Na qui côté ba ya na ba omba poto mo na pese bote na États-Unis, je une avant-hier. Ozali place wana. Ça. Je peux jouer ba tu peux ba jouer comme idole. Baza, ebele. Nga ta ba grand le quoi par rapport à franchise na nga na le quoi ba nuela madinga madilo. OK. Bah ya nuela moi franchise, moi vérité kaka. Et choqué ma cassette. Na le quoi ba Barbie Ndimbi, le dans en ba politique. Nga zo ta ba ya. Na ko ba Marlène Kasanga. Marlène Kasanga la naturelle, la vraie naturelle. Voilà, merci beaucoup. Tozana Jemima Ibele en tout cas tozo ki na biso pena molo Jemima Ibele tozaka par rapport à mambo ya yo na batana mambo na yo mambo ya na yo ba ya na yo en tout cas na internet na mambo ba théâtre na mambo ba chroniqueur yo pe nous ba ya Ibele nous a pena ba ya Ibele. Nga na 2013 bat ba yambanga. Oh. Nga bat ba yambanga yi bat ba yambanga. Nga na kata ba charge. Nande toza to comment le papier toza en bon terme na batu nyonso oko so oya zuli kameza likamnanga so ka da problème ngala oya et puis anga pe oya toza pe na boye mais toza to dobela su mutu moko te de la façon mutu to aboyi ya comme pas mususu mais toza là qui na mona ba charge nous sommes comme ça donc vous êtes une famille trop même famille. Ngai ndo moninga tamambo bato théâtre ya Gabi aseli nini ya ndeba awa mwana na ye aye mwana ni gaita ye awa lo bandi ko kebisa bato nyonso baloba mabe sur mama bango lelo kebisi Marie-Jeanne Bololé akebisi mutu nyonso en tout cas tanko motema kebisi généralement abi bato nyonso o baloba mabe soki mama bango likambu lelo boy en tant à Hollande bango moko na moko. OK. Rappelle le peke non des abongo maman bon des abongo atika ba biloko azo sala parce que ça peut dinete. Pour les ka bana ko manquer ya c'est que ya moko fungoli porte. Faut ya no balon ka porte pour balé pour respecter le respect da réciproque. Avant non qui non ba respecter maman bon maman bana ko respecter nano ba tout mususu ata ba leki à respecter bango parce que c'est réciproque. Est-ce que comment na yé ko est ngala gade to yebani pena bien. Boyebani bien. To da ba ancien. Donc aza ancien voisin. Ancien voisin na yo. Mais quand il m'a dit que le babou na TV, est-ce que le bikazala fier comment maman na ya? C'est fier. C'est fier maman côté maman waka. Avant le bon on faut d'abord combien na maman na maté maman yo za sur niveau te. Pour maman a se souvenir bien na musana et les ba cassette. C'est ça. Na ba CD. Place wana. Oui. Maman mo ta ko tala ngaba ke no te nga za niveau ba no ba ele. Ba nous ba botama tango ya sa no succès ba bandi botama. Hier era ça théâtre succès bon Marie-Jeanne na ba no sa théâtre te. Ah oui. Baba niveau mo côté. Mais le lobo sa guerre. Et moi ce que ya soni. Le lope bo moi Marie-Jeanne pas azupe quand même sous courage mo be alo ba no yaya. C'est que yaya mo fungoli porte pour na leki on l'équipe à côté. Ah donc on ba ke yaya mo fungola ba branche o etinda ba leki. O ba na yo manqué on dit fungoli na porte ti. OK. So c'est le mot ben que non o provoquer indirectement la compète la provocation. Moi que toi na Paris. Ah oui, bien pena bozako. Est-ce que non courir ou meté ekoya. Nous sommes à Paris. Et yépé. Voilà. Donc elle est kamugena. T'as tout. Ya yé mo fungola ba branche wana o esenga ba leki baya ko s'acharner vers ya. Et c'est le Rwanda là tipo na gai. Yo boza fier na ye. Begay. Begay. E na ba wot. Na ba go begay. Begay. Ba yi voisin la nga. E na ba go begay. Wala mère mta bien ko begay. Moi sinon. Donc na yo ko soni makasi. Heureusement pe ko batengi pe ko molanga ha. Te. Ya non le combo. Na yo ki. Tala butanga ka combo. Et donc, place on va atteindre la bombe combo na hoté. Eh gamba combo. Ayo combo. Nga pas ma combo. Donc il faut battre la combo. Mais begay. Moi c'est bien begay. So yo bien bien. Voisin na ngai soko ba ba na kata ndakla bonga na ndakla nga na zo yoka. So nga pe na ba yoka ex.
voisin. Oh. Toi qui le pas moi quoi tina longo bongo toi le pas moi ba o finga na internet ba luka adresse na nga place na mona ke be guy. Aka mutu na nga. Ayebi mais avant. Allo ba péter la bat na banga ba ko. Mais par rapport au père Makambo, il y a bimisi pena na internet. Ba revendiquer pour ma bango d'abord face abana nous abana ko bana maman pour maman bango azonga bien. Ateleka ba CD na ba cassette. C'est ba CD na ba cassette on y a banda ça succès. A mona ke ba o tout ba yelelo ba ba leki. A mona ki ngai e non ça c'est oyo mère wazaki ti. OK. Skolelo boye a comment travailler na muta génération nanga. Tes génération na été pour comment ça peut mutakala. Même ça. Donc là faut le bébé l'internet mon récolte na YouTube Ya Jemima. Biso ba jema to lobi to si mbongo nzambe. Ba ya na yo. To na YouTube ti. Oh, fais ça na gauche, yo toi tu batté. Ah bayaya. Bayana ngayo, bayana ngaye, botika kilolomba, bayana nga botika kimukala. Botika komi ridiculiser oh. Voilà, tu remis na biso na souka, j'ai mis les questions kaka moko na zotu na yo est-ce que lelo boye oza chroniqueuse na kati ya internet. Les ana ba comédien, baza ba comment ba chroniqueuse, ba chroniqueur na ba landa bio na chronique. Lelo est-ce que okoki ko vanda boye chroniqueur to chroniqueuse oyo yeba o aya avant yo to aya après yo o vanda boye o balolobela ye okoma lokola mukala na ye na sango de pas Karine Koka hein te à part Karine pour à part ba charge no be mokili ya lelo boye to koma na sila na belle vie lelo boye pe chroniqueur mo pa bimi abandi na succès yo po yo bando diembelo banzo lobela ye non ça te non ça la ti non salon tu to baba yana oti nde ba komo yembe na ba ninga na ba comédien na moi je peux pas faire ça moi je peux pas faire ça na Karine nda bonga Karine moko na benga ba komo nyusu na benga mami te parce que na temps na mona ka injustice mo bossa pas na ye nde na yaki et puis nde mo pa na mona ka injustice mo kota mère nde na yaki pe donc c'est ça mais comment la ba yaya boye ndeti to pesa exemple ya no Jampi ayabo aloba kombo ya bela maman chérie maman chérie mais les leurs comment finga ili susu te dans le quoi la brali ma bela bra kongo on ya publicité mais attend kaka ba bien ebima pour million to kwa mayo gwa to bien on y va moisi ba moisi ba moisi à théâtre pardon merci de cette émission nzambe bon émission ici dernier mot aussi c'est mission. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde dans vos télévisions de partout. C'était Gemma Ibele, gros de la presse congolaise en les 5L. Mais ça nous a dans ma bébé kanga pour parler. On a l'ingala le baté. Parce que tous ces gens-là ba le baté. Ngala ko recadrer yo na sukolo na savon na nikyo na libanga. Na nikyo na nyonso donc na longolo même na poso moi je vais ngai de mon ngaboye na kita na ngai ba âge bientôt 50 ans ma spoko ko moi sonne pour ça la mon vie ba responsabilité ngala mabe pour lo betia wa ngako longolo même na poso nga mokonzi akabelo pala na poto kuna luka bakangisa bato na liste na komola ngezala yino mona ande non vous apina likolo ngana ko choquer bato ba AS wana na ko choquer ba AS ba SS wana bato santé moi médiocre wana na ba yana opi ko choquer bango ngana ko choquer bato ba SS ba AS bato ba AS pas za la ha musota le boye bebu rouge lokola monsieur si ma bien monsieur pardon Nzambe ma dédicace to ni obi yakoba bia ko to sa gag donc sangana ba pièce ba théâtre est-ce que nous peut jouer au kokana yo tout le monde est acteur yakoba est-ce que nous peut jouer on faut ça ko zong singa susu
couper action. Mais bon, c'est le retour de Gemma, il est bon, na papa Koulou, ta famille bota, papa Koulou, ta famille bota, j'ai Mouta Calais. Maman, comme tous, à Botiba, na théâtre, na Moussalo, même na chronique, même na théâtre. Abimisi Batou. Batou, tu vas finir, oh, ban encore Betox. Le col à l'écolo, balonga ba Betox, ba quoi ce qu'on binemi, ya mère. Ok. Abimi, c'était mon droit, abimi, comme le quoi, Karine Yamado. Karine Yamado, tout le monde. Oh, sur la scène, au papo la parole. Karine Yamado, na Chine. Moi, na Betox. Tout le monde pena à lobby ouvertement au trophée bien dédié mon papa dans l'Algérie. C'est comme mon sakala na ye. Vous demandez le quoi mon ninga la bino. En tout cas, les sangues dans ma baie. Lobby peke azan ba vidéo na. Ah? Kasi tia na ni lobby azan vidéo na. Non. Ya tendresse ça bien azan ba vidéo na. Vidéo nan. La vidéo ya yati. Au pays vous m'tabimisa ile. Ah, on le banding abi ya soka ye ya obimisa. Ah, na bieko. Oui bien. Il les a été. Ni bi to na to dani na mamba Karine la Chine. Na bien. On appelle des connards. Oh, na bien. Allo ba ilo gati. Ah, soke ye boye bi internet ma. Bazaka ne basali mo stamba. Ye ba kutala ilo kwa ya kobe. C'est écolo. C'est pays na on peut ya kobe d'abord populaire. Ah, ya jiri na lobi o ya kande mtando ando lingwa bi ya jiri yo tulu no izaka pembe bi etane. Baya baluba ya pembe la kati makasi. Ya bi na maboko kitoko boya pembe voya. Maboko kitoko bala baluba pembe. Abisko yenda ndo lula me basala elote. Mais ya nani penda lobi basala ka. Bimisa abiso ki ya pe dia yaki. Tous ces discours abimi. Ah, il y a faire ma vidéo oh boy. Moi tu vas boy pour ebimi. Tu n'as pas bêta ma vidéo là ngaya. Il y a peu basé la ra temps mo boy pour abimi. Tu m'as tenter. C'est ça qui ben abisa on dit. On abimi ça. Na mo kila mutama boy. Aya, ebima nango. Ba muta bomba so elorote so azui mamo abimi. Ya na sabolingo, to ko to sa ki bolingo pongi pesa linga na live soko filmer na tano zumu sana. So mpeko bloka ngona na internet. Ah. Abwaki kaka. Na poso na nango lelo. Okanga bino. Na kangi so kitoko. Okanga makitoko. OK. Ponga la mokinda nga na ndena tamu na sala pakuna. Ah, so lo webi mianga. Na bikiza mutu tel mutu mission. Po yi. E bona no tatonende. E bona ke gauche droite ndeni. Yeta mission. Sko kwa yeta mission mo sko mutu ba batu ba linma wana te batu mba ba betelo kwa na TV. Que j'ai mis yo de ko vidéo no ezalaka. J'ai mis yo de ko ba mi bale moi c'est mobile. Kanga no kanga ka bango. Na temps oya na terre papa la so mutamba boy. Ça ba j'ai. OK ha. Ba dédicace. Voilà, je salue tout le monde. J'ai mis les groupes de la presse congolaise, maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangée, la paniqueuse. La femme du patron, voilà. Nalinga bilo moi mingi, na kaka moi koleka. Na beti bordité, na clashé té, mais na lobi kaka. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'œuvre de Casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Je préfère vous dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne d'Elix, Joyce et MJK, Jessie Moulombo. Et pourquoi pas dire un grand merci à Sandra Riziki de mon cœur. Sandra Riziki. Balobi Lelo Ezaï le 21 avril 2025, une personne est née, elle s'appelle Winner Benankazi. Winner Benankazi, prospérité, longévité, et bien le c'est de la part de ton frère Exode Mikebi. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Vraiment, comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Bye.
alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.